PTV officiel. Nazaiki pas pasteur Walesa. Pasteur Walesa nde azwaki nga alobi nanga iyaka pembeni nanga. Ozala pembeni nanga pona moni oza mutu wa Nzambe. Na kozala nanga pembeni na papa Walesa tango nazozwa fiancé ndenge nazoyoka mate ya église mutu nyonso to akozwa fiancé akoproposer fille amemela biso ye asa registrer na église baye babango. Nde na ye kozwa ye na ye koya na ye na délivrance. Mutasalaki biso délivrance ezalaki mwasi ya pasteur Kabundu Walesa maman Angèle Nzeba Nzambe apambola ye début ya bolingo na biso toyaki koyebisa maman Angèle abandi kolandela biso na ba prière. OK. Ba délivrance nde na ye ko découvrir na nzela na ye. Na ye ko découvrir que nazaka na babitumba moko na famille. Nyonso liboso nazaki kozwango normal. Na boyana na copine oyo nazwa oyo na bande kozwango normal mais en tant que na koti na ba prière na bozindo ya ba prière kolandela ba délivrance. Sincèrement bitumba tutaka na famille tutaka deux familles différentes. Mais mutu na mutu ata na bitumba na ye. C'est ça. Na famille mwasi bazana maloba moko baloba ba limita. Na famille mobali bazana maloba moko baloba pe ba limita. Na oloba ngo pona bato ba olanda biso baye bango ke ko bala ya facilité. Pona bo se réaliser bo leka na ordre na bi commandement. Bo luki Nzambe. Et puis n'importe quel Nzambe était, Jésus-Christ de Nazareth, il est tout puissant. Et puis mutu o yazana ye po abombaka ye atambolaka na ye. Nde tozaki na évangéliste Claude Kabundu Walesa musali na Nzambe tala naza artiste biso toza bato atembe. Aba pasteur ba ventiré tolobaka ngo. Musicien, comédien mutu ayeba naza célèbre ou que ce soit o ba magistrat banani tout ça bango bato mayele ba suki wana. Nzoka nde na kati wana baza limité. Na bakoya wana me o eleki ya makambo na ba mayele na ba célébrité na biso za Nzambe. Ndenge nga nazaki na bitumba ya kozala na femme de nuit. Mais nanzela pasteur Walesa kita na vivaka na mwasi makelele compréhension na lingi na bete étape wana po pesa batebe conseil tozala toleki soki tokomi na 5 wana Nzamba pambola ki biso tozui salon ensemble. Na kozwa salon kita kosoa na butu moi liboso a jeune garçon butu moi mais loko a liboso to tikala ki nango ya bien ko tikala kana koyoka parole de Dieu oyo pasteur Walesa zote ya biso mukaya via sanctification nga ko yeba yen nano te soki nano na bali ete tango balobi na biso ke ozosala musala Nzambe foza na mwasi et kozala bien pour ça ngona ndenga bien ezwaki temps nazo simba mbongo nazo salelo côté bitumba na kolala na butu na komona donc eza na makambo ebele na kutanaki nango ya pasi nazo na ye nazo proposer ye libala mais navandi na sima bato na mbongo te nazo salaka théâtre nanga moi mukeka nazo zwa ta mususu tokozwa na salon kuna bayibi mbongo. Donc tellement que le gars ba katela kingai ke na balaki. Mais ngai pe na tika ki Nzambe te. Malgré nazo mona pasi wana. Malgré nazo kutana mikakatano. Nazo fingama, nazo sekama, oya humiliation eko ya. Batalie. Babio kena comédien wapi? Aokene wapi? Ba ventire wana. Bango ba kana basi na bango na ba poto. Yo mona mosi atika yo pena mosi kitoko boya olala na salon. Yo boye nyonso wana nazwaki bitumba ndenge na ndenge ya ba femme de nuit azotinda femme deuxième monde aye pa na ye asali elongi ya moto ya yebi seke na oluka musala ye na mutema mawa tango aye ki mutu moko ye na salon pa na ye kosala suki abi na oluka domestique moko mama mukolo allez on dirait Satan a préparé qui plan na ye pour que babo maye mais tellement Nzambe Walesa alingaki na été mutaye akei kotika mutwana poazwa musala mutwana yibi kuna mutwana zongeli abi oza complice na complicité na mutwana faut ba mema yo na prison à Samabili plan nango ezalaki ke balongola ye pembeni nanga tango akoyoka choc wana akufa na souci na iko découvrir yango ndenge nini na kendeki et pas pasteur Walesa tango téléphone wana ebungi na sali offrande
nalobi papa nalingi nzambe na yo alakisa oyo batama tala mwasi proposante na ngai oyo na proposer tala problème ekomi boye abondela bikende na délivrance nake na délivrance nake ko découvrir esika téléphone oyo mama wana yibi nzoka zaki vraiment mutu ya malamu te azaki mutu ya deuxième monde oyo bandoki ya famille nanga batindaki po baboma ye balongole pembeni nanga po akufa po bango balandira ba intérêt tellement que nzamba walesa za makasi a permetaki a orientaki biso bien tolandaka kaka mama Angèle tolandaka kaka ba délivrance moko na kozonga père moko na kena nga ba concert moko pe na kena nga na meri mwa masanga moko na proposer mama tobima mama boya bité nga na prometaka nzambe na nga lokola na boye na mbali nyonso nasina sala boye nasina nzamba walesa o bazote ya biso nalingi te nazongela nasala eloko moko boye ti mokolo kobalanga. CPP TV officiel, CPP TV officiel. Nzamba apambola émission eza lokola prodige eza émission moko babengaka témoignage ezo aider eza nzela eza lokola train ezo lokota makambo nyonso to soutenir bato basambelaka bosambelaka mpona émission oyo mpe ezo aider bacouple ezoya na nzela bato basambelaka bosambela mpona émission ezo aider bacouple oyo bazovivre oyo babalana mpo baumelaka mpona nzela ya émission oyo ezopesa bango mateya lolenge na lolenge couleur na couleur oyo bango bayebaki te na bacouple na bango ndenge baovivre me nakoyoka ntango mosusu de couple oyo bayebi nzambe émission na biso love story nga naza mongo naza anglais te love story nzambe apambola bino en tout cas botalaka yango nde mingi nakotala yango eza lokola graine bobwakela mai ekokola ekoumela mpo efongola mpe mabota mosusu gloire ezonge pa nzambe bato basali conception ya émission love story nzambe abomba bino abakisela bino susu sagesse intelligence apesa bino longue vie na baprésentateur présentatrice bacaméraman baréalisateur le dieu de Kabundu Alesa apesa bino longue vie apambola bandako na bino santé na bino misala na bino bato bazolanda mpe biso nzambe apambola bino na kombo ya Jésus Christ. Merci pour bokotisi biso na bandako na bino na nko mpe bokoyoka biso. CPP TV officiel, CPP TV officiel. Mbote balandi CPP TV avec Maman Charlène la plus posée moté mayakundi bilele toye lisusu l'émission na biso obolinga mingi na kombo ya love story. En tout cas na kati émission na biso to sala bino ka ba surprise moko agréable. Lelo to yambeli bino lisusu couple moko formidable. Couple ya papa na biso bongos aseksa bino mingi na télé mais azana vie na ye vie de couple hormis musala na ya théâtre lelo to kiti et pas na bango toza en direct ya bon marché bisika wapi papa na biso afandaka oyo boko découvrir vie ya couple na ye ezalaka ndenge nini a vivre ndenge nini na mwasi na ye et longo na foyer na bango mobimba. Sans plus tarder, bonjour papa, bonjour maman. Bonjour. Bonne nuit papa. Kimi ezali nzamba zo maman. Bien. Libala ndenge nini? Libala kimia. Ah, ils ont monana déjà star salo kimia fort. Sans plus tarder, déjà to bandi émission na biso. Papa na maman na lingi une brève présentation to bandi na papa. Ngai Bongolo Lokuli Bongos, acteur comédien na groupe Simba, chrétien évangéliste na centre de réveil spirituel où ezo kambama na évangéliste Claude Kabundu Alesa. Naza mobali ya Mama Sandrine Mvwama. Eyo kani. Mama Sandrine malobeza omboka wayo. Mama Sandrine Mvwama, naza coiffeuse esthéticienne. Moi aussi papa Bongos. Oza Mama Sandrine Mvwama te, Sandrine Lokuli. Ah oui, Sandrine Lokuli, pardon. Maman Sandrine Lokuli. Naza coiffeuse esthéticienne. Moi aussi papa Bongos.
Maman Sandrine obotama wapi? Ngana botami na Kisasa wa. Kisasa. Papa Bongo si obotami wapi? Ai yo moko yebi. Esika ngana botami bongo esika be andenge na ekoloba boyo ko bunga ngana botami. Bino moko déjà bozolanda bo comprendre. Botami ngai na botami na ngai na Mbandaka. Na agile Kisasa. Na Kisasa ko yao. Mwana Mbandaka ya solo solo. Mbandaka solo. À se présenter binomo, à se présenter te binomo bisika bozali bo comprendre déjà origine. Papa Bongos, papa na maman baza vivant. Ah, histoire wana. Papa kufa, mama kufa, naza mwana liboso. Naza na baleki misato. Mibale ya mibali et moko ya mwasi. Donc vous avez 4 OK. C'est ça. Maman Sandrine. Naza la cadette, tu as 4 garçons moko 3 filles. Maman Sandrine vous êtes colonie. Moi naza Mukongo. Mukongo wapi? Naza Mukongo ya Angola. Ah OK, Muzombo. Ouais. Ah OK. Et mon ami déjà. Binomo déjà so pas maman Sandrine elle a qui déjà origine maman Sandrine to koti siko na émission na biso na Katia Masolo o babengi Love Story. Love Story émission na biso auto yambaka ba couple pour na information lisusu na bino ba obozola na biso eza émission auto yambaka ba couple marié couple fiancé juste ata expérience na bino ya 1 mois et koki kosunga mutu moko expérience na bino ya 1 année 20 ans 50 ans et kosunga mutu moko spectateur moko ou internaute moko o koki kolanda bino par rapport ya oyo bo vivre yango eza conception émission na biso eza wana pona kosunga mabota pona kosunga ba couple pona kosunga ba futur marié ba futur fiancé. Maman Sandrine siko to tuna no ba question na biso est-ce que nakoki koyeba histoire na bino ya bolingo banda wapi? Biso histoire na biso ya bolingo e bandi kaka na veni oto banda vanda parce que to vandi balabala moko lopang matango na biso ekangama na papa na wana na commune Limete quartier Kingabwa. Ebanda wana po tozanga naza mwana bon marché na botami na bon marché ba kote ko teka lopango tozalaki nango tango papa kufi populaire papa kufi to bateki lopango to panzani biso na ngamu na biso ko mama kende ko somba na Kingabwa nde ko koma to komi to sombi pembeni ya papa Bongos nde ko kuta na biso kasi to kuta na kiwana. Papa Bongos. Oui maman. Jour à liboso au monaka maman ezalaka ndengeni. Première fois na yo ko mona e. Bon, na sepelaki. Nazaki vraiment ya ko sepela na ye, ko mona ye mbala liboso. Azaki na ba qualité oyo nga na lingelaka. Tango na mona ki na façon na ye tellement kaza voisine nga na approchaki ye na ba mboti. Donc on a sepelé qui n'a pas. Mais na moment wana na zaki occupé, il pas zaki occupé. OK. C'est ça. Donc banda ka mbote kaka. Tellement que nga pe na yebani azaki na devoir ya kondima mbote na nga po ayebingana. Po ayebi star. Mais azaki très poli. Balabala ngo pe tozalaki ya bimaka nga pe na bimaka. Ya sala na salon ya Mazé na Bandal. Nga pe na Kasabu po abato ya na Kingabwa nga zai na Kasabu ko uta na Mbandaka na zaki na yala numéro 13 na famille Bamala oyo ka famille Bamala bana kini baimba ngai na zai wana na kati ya famille wana et puis kokoma Kingabwa ya bimaka nga na bimaka politesse na ye gentillesse na ye na simplicité na ye tout ça qui connaissance. C'est quoi ça qui combien de temps? Il dirait que combien de temps pour que oye bisaye ke o sepelandi to lingie. Et ça ya taba e ko ça ba 2 mois ou bien 1 mois. Non 2 mois. Ça la presque va une année parce que yo zaki na mutu na pe na zaki na mutu to bando solo ka comme ya na leki après wanande OK, via quartier à mon leki moko boy. Malgré mon na mutu. Petit quartier mais liso na ya likolo. OK. Liso rigolo alice. Mais là qui vraiment. OK, elle sanga que non alinga.
C'est comme maman Sandrine, lorsque papa Bongo ça ébissio qui a lingi, réaction les akindeni. Parce que quand il y a linginga, alobé na ngana mbala moko après alobi susu po. Première fois non les rêves senga na zona likolo na mona na normal ndé ngande ka egmo mbani no so ka sasa mon moko boye a sepelne maga moninga na zana mutu mutango pe yako sala ke to kabwani déjà na mutango ye pa kabwana muto bazala kina ye makamna biso yeki mutu tabika ba secret na yimo yebi ndenge nini ndenge lekelaki après les raki proposer ngai première fois non noir na mona ngo likolo pona zaki non na chaque place so nazalaki liboso to kabwana ki na mona na laki suna besoin vraiment ba relation musuti na coach suna muma wana na mona ngo ka bongo ka apprendre pour sambela pe to to sambela pe église moko à partir ya ba prière toujours kende toujours sambela et le nzambe ça bongisi déjà ceux qui nzambe habita na ngwe koki donc à un moment là on les recoquer qui era yebisa kinga lisusu na zoka mon cœur na ndima kimbala moko siko nini ça qui kondima papa Bongos et là ouais ça la kinga na ndima papa Bongos avant ala lobalanga to vanda kinanu ndenge zalaki ya na leki to vanda ki to yebana ki moi ba comportement bona ko tala aza garçon moko aza bien aza simple to aza compréhensif donc bon a proposé nga aza pe mobali quoi nde sala ke nandima to vanda biso. Siko papa Bongos nangi na yeba question moko tango lingaki la maman Sandrine a yebisho ke d'accord na lingio relation na bino dira ki combien de temps pour bon memango na niveau famille andima kingai a bosai mo muke ko loba ndima abi oyo ko linganga okokanga moi c'est ma tête hein abi okokanga okozwa ba responsabilité oyo nazana ngo pour nazana garçon moko okozwanga en charge naye ngabi o mwana wala za mwana nga nazana mbongo te mais nazana bato o baba zanga mbongo mezana bato mais ngana ko ko biso lelo na nango lobi okuti yango te oza bien te tozana ngo ensemble eloko ekanga biso amitié makasi ezaki ba prière tozwaki tamula ekanda uti ko baba inane wana na kota wana leka wana après ko kabwana mutu azalaki na ye azwaki bisusu mutu mususu nazolanda ekaka titi nde eyaki kozwa temps pauvre noko na bango nde bandaki kotimbela loko azalaki yaya noko na bango azalaki judoka azalaki équipe nationale azalaki parmi ba président alingaki azala kutu batia ye président ya soki ya nini ya ba judo awa autai kokufa yenda timbela inga bi mona na mongo wana azukanga makana Sandrine tout ça mais ba mama bango tellement ba Congo na respect bika ki yana leki ba timbela ki te ba yeba ikaki tout sola ka bien frère et c'est na c'est nde ko ya kaka na mulili to annoncer ki bango na note mais ba yeba ki kaka ti ndenge nzamba iko sala biso to pambolama to longwa ya longwe kasavubu ngana kendaka kasavubu déjà yepa ye kasavubu par rapport ya salon oyo salaki na ye akomaki place ya salon na ye parce que salon wana ezalaki atiaki mutu na kati mutu abandaki koyiba ye abi vomienga moko na bandolala na kati tosaki temps ebele vraiment ekosala ta ba so na biso ki fiançailles na nga na ye ezalaki fiançailles moko oyo todéborde tobuki mibeko tina bible eya ba 5 ans ozolanda na ba 5 ans wana na kati ya nakende nango mbangu te nakende nango vraiment bien ntango nga na longwe Kingabwa nazalaki menacé na famille sans le savoir ozolanda naza na mama leki nanga awa
na ndenge ya bana ko surveiller nga na ba copine na lingi ote aboyo yo oya bali tango na lingo yo hotel oana abana ko compliquer nga mais na nzela ya mwana mwasi oyo tango na yeko zoye vraiment sérieux avant na koma na ye na ndenga sérieux na zaike pa pasteur Walesa nde azwaki nga alobi na nga yaka pembeni na nga ozala pembeni na nga po na moni oza mutu ya Nzambe na kozala na nga pembeni na papa Walesa tango nazozwa fiancé ndenge nazoyoka mateya na église mutu nyonso tu akozwa fiancé akopropose fille amemela biso ye asa registre na église bayeba bango nde naye kozwa ye naye koya na ye na délivrance mutu asalaki biso délivrance ezalaki mwasi ya pasteur Kabundu Walesa mama Angèle Nzeba Nzambe apambola ye debi ya bolingo na biso toyaki koyebisa mama Angèle abandi kolandela biso na bapriere ba délivrance nde naye ko découvrir na nzela na ye naye ko découvrir ke nazaka na babitumba moko na famille nyonso liboso nazali kozwa ngo normal naboyana na copine oyo nazwa oyo na bande kozwa ngo normal mais en tant que na koti na bapriere na bozindo ya bapriere kolandela ba délivrance sincèrement bitumba tutaka na famille tutaka deux familles différentes mais mutu na mutu ata na bitumba na ye c'est ça na famille ya mwasi baza na maloba moko baloba balimita na famille ya mobali baza na maloba moko baloba pe balimita na oloba ngo pona bato baolanda biso baye bango ke kobala ya facilité pona bo se réaliser bo leka na ordre na bi commandement bo luki Nzambe et puis n'importe quel Nzambe était Jésus-Christ de Nazareth il est tout puissant et puis mutu oyo azana ye po abombaka ye atambolaka na ye nde tozalaki na évangéliste Claude Kabundu Walesa musali na Nzambe tala naza artiste biso toza bato atembe aba pasteur ba ventile tolobaka ngo musicien comédien mutu ayeba naza célèbre ou que ce soit oka ba magistrat banani tout ça bango bato mayele basuki wana nzoka nde na kati wana baza limité na bakoya wana mais oyo leki ya makambo na ba mayele na ba célébrité na biso eza Nzambe mais soka telemisi mutu moko aza na grâce azo aider bino na ba problème boza nango eza lokoza maladi il faut kuta na docteur moko ayebi kozwa traitement ya maladi wana bien ndenge nga nazaki na bitumba ya kozala na femme de nuit mais na nzela ya pasteur Walesa kita na vivaka na mwasi makelele compréhension vraiment toleka na ba na lingi na bete étape wana po pesa batebe conseil tozala toleki soki tokomi na 5 wana Nzamba pambolaki biso tozwi salon ensemble na kozwa salon kita kosoa na butu moi liboso ya jeune garçon butu moi mais loko ya liboso totikalaki nango ya bien kotikalaka na koyoka parole de Dieu oyo pasteur Walesa zoteya biso mukaya vie ya sanctification nga koyeba ye nano te soki nano na bali ete et puis nazo salela Nzambe nazo sala mission ya ba témoignage et que pasteur ya bondeli ben de komoko na église abondeli Nzambe sali miracle na zui yango ba filmer na bandi ko lobela ngo na commenter na talisi bato ke tala Nzambe azo salisa soko za na maladi beko se limité te kuvana na ndako te yaka Nzambe ya Walesa zo sala nazo sala wana tango balobi na biso ke ozo sala musala Nzambe faut za na mwasi et kozala bien pour sala ngo na ndenga bien ezwaki temps nazo simba mbongo nazo sala eloko te bitumba na kolala na butu na komona donc eza na makambo ebele na kutanaki nango ya pasi nazo na ye nazo proposer ye libala mais navandi na sima bato na mbongo te nazo sala ka théâtre nanga moi mukeka kana nazo zwa ta mususu tokozwa na salon kuna bayibi mbongo donc tellement que lokola bakatela kingai ke na balaki mais ngai pe na tikaki Nzambe te malgré nazo mona pasi wana malgré nazo kutana mikakatano nazo fingama nazo sekama oya humiliation eko ya batalier babio kena comédien wapi aokene wapi baventurier wana bango balaka na basi na bango na bapoto yo mona mwasi atikala yo pena mwasi kitoko boya olala na salon yo boye nyonso wana nazwaki bitumba ndenge na ndenge ya ba femme de nuit azotinda
femme deuxième monde aye pa na ye asali elongi ya moto ya yebi seke na oluka musala ye na mutema mawa tango aye ki mutu moko aye na salon pa na ye kosala suki abi na oluka domestique moko mama mokolo allez on dirait Satan préparaki plan na ye pour que baboma ye mais tellement nzambe awale salingaki na été mutu aye akei kotika mutu wana po azwa musala mutu wana ayibi kuna mutu wana azongeli ye abi oza na complicité na mutu wana fo bamema yo na prison ya sa mabele plan nango ezalaki ke balongola ye pembeni na nga ntango akoyoka shock wana akufa na susi nayi kodécouvrir yango ndenge nini nakendeki epa pasteur Walisa ntango telefone wana ebungi nasali offrande nalobi papa nalingi nzambe na yo alakisa oyo ebatama tala mwasi proposante na ngai oyo na proposer tala problème ekomi boye abondeli abi kende na délivrance nake na délivrance nake kodécouvrir esika telefone oyo mama wana yibi nzoka azalaki vraiment mutu ya malamu te azalaki mutu ya deuxième monde oyo bandoki ya famille na nga batindaki mpo baboma ye balongole pembeni na nga mpo akufa mpo bango balandela baintérêt yango telema ke nzambe awalesa aza makasi apermetaki aorientaki biso bien tolandaka kaka mama Angèle tolandaka kaka badélivrance ere moko nakozonga mpe ere moko nakei na nga baconcert ere moko mpe nakei na nga na meri mwa masanga ere moko na propose mama tobima mama boye abi te nga na prometaka nzambe na nga lokola na boye na mibali nyonso nasi nasala boye nasi nayebi nzambe awalesa oyo bazoteya biso nalingi te nazongela nasala eloko moko boye ti mokolo kobalanga nde kosala ere moko ngai nayeba incompréhension ya koswana ya kosakana te incompréhension ezouta wapi oyo azobundisa nga atiaka nga maloba moko soki ye ayoki kaka mbeli soki nalobi kaka ye ayoki mabe koswana kobunda baminui makambo eleke ebele ya pasi eloko moko tokangamaki nango na ye na nga ye veille chaque vendredi veille ya frère Van ede mingi ede nga mingi totikaki veille te ere moko na sero kwa na bunga na lembi nakosala musala na yo ndeko mwasi tosalaka na makambo ebele so ekomi makambo mbongo ngai okopesanga te tokosala makambo na bato ebele nakosala mutu bolamu nakozongisela nga bolamu te mpona nini ezaka lokola bakatela ngai na bala te nasimba mbongo boye te mpona oki na bala mwasi ya moi nazalaki na bitumba ya mwasi ya butu na kikupe ndenge tobandaki kovivre na ye toleki na pasi nzambe kaka wana nzambe awalesa ekoko kofungwama koto oyo ekangami koto oyo mais koto oyo efungwami omona mutu moko apesi yo mwa eloko vani azwa voiture akabelinga nzambe mpe apamboli biso na voiture nzambe apamboli biso mpe na salon tozo avance tobongisi na mbongo ya kozwa garantie ya ndako wana nga navandaka pa ndeko na nga moko boya mwasi azaka na poto ayawa apesi nga esika navandaka na ndako na ye soki auti poto tovandaka na ye ezaka deux chambres salon cuisine salle de bain chambre na ye akangaka mais nakutani na makambo esika tunga na kovanda naza na baproblème ezala na mosala na nga théâtre nazalaki na bitumba naleki na makambo moko président Lomba aza président moko nzambe apesi kaka président Lomba aza abengami kaka mokonzi nzambe apambola nzela na ye que ce soit naza na eloko akopia ye te mais encadre nga makasi na Kinshasa oyo aza papa na nga numero oyo nabengi numero 1 oyo encadre nga lelo nazala lelo ntango mosusu nabala c'est grâce à président Lombe nzambe apambola bana na ye afuta ye parce que encadre biso na théâtre encadre biso na vie normale nazalaki toujours pembeni mais nakutani na makambo nabebisi biloko na ye pembeni na ye biloko ya bato bungi oyo akokofuta ebebisa réputation na ye mais atikaki kaka nga azozala na nga aza koencadre nga kolakisa nga tala batambolaka boye bazalaka boye malgré ke ayebi ke nayibaka na nga te nasalaka boye te mais azaka papa soki baye koyebisa likambo fo agangela nga mpo ke abangisa nga mabe
en tout cas nazalaki encadré pa na ye nazwaki bitumba ya na makambo mosusu oyo nazala pembeni na ye nazwi vraiment esala tamula ye moko esalaki omoni esika oyo moto encadraka yo batiaka boka bwana mais atikaki nga na ye kolongo epa na ye pa Pasteur Wallace nazozwa bitumba nyonso wana naolobela esika nazosala na esika nazosambela na ndenge nazwi engagement ya koloba nalingi mwana mwasi oyo délivrance tozozongela kaka bazokuta famille na nga na kati koto oyo makambo koto er moko mama Angèle alobi mais bongosi chaque fois soki tozobondela bitumba ezoya oya bino mbale moto obanga nzambe te moko obanga nzambe te il faut que tobengana faut moto wana aza mosika batuni esprit yo okotaki pa bongosi ndenge nini aye kodévoile na bacomportement na nga mosusu nde esprit ebandaki kozonga bandeko conseil moko nazoyebisa biso bana nzambe soki ozolandela délivrance babimisi esprit ekendaka nini na nzete etambolaka ya lokola mopepe esika ekokuta eloko ekoti soki ekuti kanda ekuti songisongi ekuti moyibi ekuti kindumba nde ekokota ozomona mais nakoyoka kaka parole effectivement tellement que nzambe oyo tozosambela aza makasi esprit eyaki kose calme na Angèle aye kose décide alobi toutefois mwana na azwi mosapi na nga azwi mosapi ya mama de Sandrine akangisi yango bana na déclaré bino mari et femme mais esprit et puis na physique ekosalama papa bongo sizwa $100 kende sala lettre tinde la famille ya mwasi na yo toutefois ozobala mwasi na yo ozolanda tozobundana tozokende koto oyo nazozala na bandeko mosusu bazosunga nga nazoloba ngo na cadre ya reconnaissance Amosemi Kito frère maréchal Amosemi Kito na Mathieu Sana mama Bobi Lokota babandai kotika nga tango nyonso babandai kotika nga te Marie Louise Bolumbu babandai kotika nga te Mado Spaghetti abandai kotika nga te nazaki na mama Astrid Onema papa Didier papa Bevo na Melissa bandeko nyonso wana bandeko Marielle bango tout bango nyonso nde peut-être soki salon azalaki nango grâce ya famille ya papa Didier Mbevu na mama Astrid Onema bango nde bandai koede biso frère Van Moussali na Zambie mwana évangéliste Wallace atikaki nga te soki tozalaki ba branche wana na nzela évangéliste Van ozolanda nazaki vraiment nzambe alingaki nga apesaki nga bato mo bazali koencadre nga Van aza leki epa na nga mais Van abandaki kolakisa nga bolingo quand même vieux tala nasengi yo pardon zwa mutuka yo kumba tala famille boye baza na besoin kusi boye ede bango simplicité na nga natalaki te Van aza leki naboyaki nde nayi kozwa tiyo ya mama Sandrine lokola salaka suki ana osala epa moto mosusu ntango mama oyo nasali ne bacourse ayi kosenga nga ke nakelotuki apres bacourse mpo bazonga potolobi ayi kozwa mama Sandrine abi boketika nga na salon nasala suki ngabi mwasi nanga asalaka suki na nzela ya kosala suki naye kodisa bango te abi yaka na ye na ye asali suki na kosala suki basepeli nango ayi kosala debi nde ake poto na retour atindi biloko ya salon dans 3 mois otala bolingo ya Nzambe mpo na nini esala mabongo o mama Sandrine azokende baveye mama Sandrine aoya lendi tolo na se na Van bangomba azokende atikaki taza jeune fille akokokende mpe baplaisir ndenge bafi balaka ndenge bakendaka babenga baboite bakendaka babwaya mwa mwasi kitoko akozwa mpe na société azwi ndako na ye mais atalaki nga nayaki na nini alingi nga na profite soki nayaki na mbongo nga alandaki na profite naopa nango na nsima bato nazovanda epa ya mutu mpe mutu wana moko mosusu mpe agangeli nga aza na nga malamu agangeli nga mpo aza yaya
Yesu ka gangi akipakatata moshi na zana kugangelo c'est Marie-Louise Bolumbu nzamba pambola Kofi abwaka ye Marie-Louise Bolumbu ringaki basakana ye wana ser nanga encadrer nga pe lisusu. En tout cas bino bozo landa bozo yoka témoignage po émission oyo eza pona ko édifier témoignage ya papa na biso peut-être yo poza landa kozo passer na ba moment pareil bo sali peut-être 10 ans de fiançailles 5 ans de fiançailles bozo ba peut-être tes raisons eza nini ba mususu mbongo ezali mais bozo mona ka mambo eza flou. Donc témoignage ya papa bongo et si que ozali yo zo vivre ba moment difficile yo pe moi si peut-être olandi bo bala landi te yo moi si olandi aider fiancé na yo aider proposant na yo bakanga mana nzambe lobby makambo bino est réussi parce que sans nzambe en tout cas mobulu koyoka témoignage à boye en tout cas eza vraiment édifiant pona couple la biso en tout cas na évité maman Sandrine ba kogolo ba liloba moko ba difficulté je vous rencontrer et puis liloba fungala parce que ba bi ya nzambe osala to bomba to et tout comme ça bolama nzambe na oyo sala kati na biso to passer vraiment na ba moment moko très difficile makasi ngana papa bongosi kaka ndenga lobiki na lande na intérêt te na lingaki tete po nde balobaka no fi moko olanda artiste moko poza na mbongo bona bonga na kutu papa bongosi vraiment na eloko te azovanda kutu na nsima ya moto donc tolingai ne eloko moko te nini tokovanda na nsima nayaka kotala ye epa bato bajour mosuku tu omona abimaki na ndenge ezalaka abimile mwana mobali quand même akobima ne azalaki na bato boue azongi reta akuti ndako bakangi alali na veranda wana alali atie drate atie nite na nsima ya pamba tani liti tongo ozo comprendre akoya pa betelinga lisolo bon ezosala pasi na olobanga nanga pe zonga epa ya bino omona na oyosenga zonga na ndako te samba ngande na bini boye na bini deja nzambe osalanga kandi na nzambe lokola pe tokangamaki na nzambe totikaki nzambe awalesa te tokangamaki na nzambe malgré topase na badifficulté topase na baépreuve moko donc soki oza na motema te olinga te surtout na biso bajeune fille ya lelo nde tozotambola tolingi bamona biso lelo ozala mwana na telefone moko ya cher ozorule mwana kar moko boza na palais yo moko baomona fille moko bo aza bien boye mais bon nga siko natalaki wana te po nga mpe malgré nazalaki na bitumba mpe ya famille na nga oyo mpe ya nga moko mpe nazalaki kobundana nango na libota na nga na famille na nga nakangami mpe kaka na nzambe wana nabaki nzambe fo abimisa nga na kati ya singa famille abimisa nga place oyo libota na nga peut-être makambo oyo no esalama na libota na nga te nga fo nasala ngo donc en tout cas na relevaki mpenza défi wana siko mama Sandrine baépreuve nyonso wana bovivra na papa bongosi nini yango emotiva yo bala ye ondima pardon abala ye bon eloko ya liboso nani kobala nani mobali oyo ayebi nzambe en tout cas eza lipamboli en tout cas eza lipamboli kobala mobali oyo ayebi nzambe nalobi te keno mobali oyo ayebi nzambe te aza mabe te moto mosusu mpe oza mpe olingani na ye omemi ye na nzela ya nzambe mais sikoyo biso tolingani tokutani na makambo ya nzambe tolingani mpe tobalani mpe na kati ya bonzambe donc yango nano eza na grâce eza na lipamboli oyo esalaki mpe keno nalinga ye lisusu mpo natalaki keno ayebi nze aza artiste comédien oyo bato ebele bamiyaka baartiste ebele ke soki obali mobali moko ayebani asalaka boye okozala motu mpasi okozala boye naye kotala sikoyo donc aza différent surtout ke ayebi su nzambe lokola mpe etangamaki ezalaki nzela oyo nzambe esabongisaki mpona biso mibale donc yango wana ndenge tolinganaki papa bongosi tongi toyeba bakalite ya mama Sandrine eza nini na badefo na eza nini moto nyonso aza na badefo na ye aza mpe na bakalite na ye kalite ya mama Sandrine eza nini defo kalite na ye ya liboso eza na okarisme soki avandi esika moko ngai nalingaki yango nga na nano comique mpona azala mwasi moko aza trop caractère adiscipline yanga so atali oka na misu olike mama sécurité ya liboso na apresiaki wana beauté physique aza bien aza na motema bomama malgré ke asilikaka mwa mbango noki yango wana nde defo na ye defo
Mwa mbango. Nya tobundanaka nango kaka na nzambe na biso. Azobuka-buka ngo rapport ndenge ya liboso. Eloko ya liboso mpe na lingai ye po azali mobulu te. Ayaki nde loyenge na mobulu te. Eloko ya liboso. Qualité wana na bengi ye epuis azaki fille moko azolanda otala fille moko ya bien mais akendaka veille okomona ye kokutana mpe na nzambe na mosala ya nzambe oyo aza simple lokola paster walesa na mama angele eza grâce parce que biso baartiste comédien kala bapaster ebele na nini naloba te mpo tokóma koadore boye babanda kotutoye biso bamonaka biso bato toyebanaka bato ya bakisi bato mais jésus christ ayaki mpona bato nyonso nde papa walesa alakisi biso bolingo boya bino nyonso bakatiere bato ya kisi bato nyonso boyokaka ya parole parole eya lokola savon soki bazoloba no salite mokolo kuna kolingola ya salite to kolingoko mote propre okoki koya nona balox na église ya walesa mateya kaka ya kopekisa te ya kojuge te wana ya makambo ya bonzoto na yo oza na makambo na yo ya mosala na yo oza musicien oza comédien oza mais nefiske etikala na kobanga kaka nzambe parce que peut-être na mosala comédien wana ezolesa mwasi na bana mais banga nde nzambe principe yango nzambe ye moko aza artiste asali mokili bongo mpo aninga na boya baartiste nde omoni ke mama angele papa walesa baencadre biso kopesa biso papa walesa apermettre nga na ya na chambre na ye epuis aza paster moko renommé bato ebele bazouta bamonde na monde ti lelo soko bengi ngai na bengi na telefone soki ayambi nga te okoyoka ata mosusu akoya kotuna nga na nsima soki azalaki okipe mwana olobi nini namoni obengaki nga mais lelo soko ozwi simplicité wana etindaka nga kaka nabanga nzambe oyo azolakisanga nzela ya malamu lelo soki nazali responsable lelo naza marie naza vraiment koyeba koencadre mpe libota nazalaki kolala libanda naolala na bavoiture mais parole wana epesinga forme koyeba nzambe c'est bien mais kobomba mpe nzambe eza bien qualité mosusu oyo nalingeli mama Sandrine jour na explika ye ngai ndenge nazali acceptanga baya kolinga ye na bato baleki ngai na bacosto na mbongo na stabilité na baperiode nyonso wana onga na sutra bafinga ye baseka ye bainfluensa ye na banda koobserve ye alinga ngai ayebisi bango bapire vie na nga nalakisi ye mwasi me aye atourne aye kolinga ti elembongo yabime nga na mwasi apeki na nga na oyo soki nalingaki ye te nalingaki mpe naye akolingima ye te mpa na bino mpo na ndimaka mpa na bino bosala bolulo wana basi na bino nde eloko wana epusa ngai jour tokomaki bon tosibina wana koza na bakestion na yo okende vraiment tozokende malembe mama Sandrine mpengi toyeba baqualité na défaut ya papa bongo César. Bon, qualité ya papa bongo c'est vraiment ezalaka epa na ye bien na ye ezalaka soki asiliki abombaka na motema te discute na ye boswani oloba nde mpe maloba moko boye no yo moko aso ovandi mpo yo mo esue na so yangi yo na mitema bato mosusu nde toyebi noza grave mais yo kotunza lobi nde mabe okangisi ukanda mais ye otala bomonaka ayeka boye abosani no donc bozongi nde bozalaki emoyo moko ozomituna yango azokomprene na lobeni mabe to ndene donc wana eza sikokalite abombaka moto na mitema ma atosali problème yango ndenge nini yango moni nazolobake no kovanda na moto ayebi nzambe eza lipamboli eza vraiment lipamboli abomba na motema te ayebi kovanda na bato donc aza social alinga mpe komona motu asufri te alingaka komona mpasi ya motu te donc aza nango te mais ye moko alinga soki komona motu amona mpasi te donc soki aza nango ate eza ya moke fulukabona donc aza mpe mobali moko ayebi ndenge babombaka te abombaka mpe te
donc soki ezaki non o azalaki na eloko o azalaki na mbongo o soki ezalaki 100 francs soki ezalaki 100 francs mais na dépenser 20 francs etikali 80 francs donc quand ndenge alobi no eza bongo ndenge alobi no ka bongo eza bongo soki basalaki mabe soki non nasalaki asalaki yango mpe mais ayesu ko de osala ni c'est ça olimisa ba qualité ne yango parce que ba défaut na yende ba défaut na yende bo biso za ba mama to supporta kaka ako loba oui c'est ça ako ko loba na ye mais défaut ba bo siko ezande awa donc vous êtes fou moi bien voilà des fois ya origine non so na mutema te o supporter te voilà yo tchanye carré donc awa soka fomboli awa donc okokate aza nango mpe mibimba soka bambi yo yango donc yo moboya oyoki lokoki mabe omiyoki mabe omitali boni okokanga kanda boti yesu saye kosekisa osu na ayebi koza na kanda lobino mabe me akoyi so bendi kosekisa ozoka lokola neti tembe bina me alobi herbe olingani bosisikortene kaka na mabe wana ya malamu bogarde ya mabe bobongisi surtout na juste mpona koyebisa bato nyonso aza na bakalite na ye aza mpe na bafaiblesse na ye eza te ke toza mposa tolivre toyeba donc toloba yango juste pour que yo mpe mama yo mpe papa place ozali yebaka oyeba mobali na yo defo ne eza boye kalite na ye eza boye pour que tosapuyaka plus na bakalite ke badefo parce que soki osapuye na kalite bokende liboso mais soki osapuye na badefo ya papa boko avance te yango toujours tolinga ozangisa question wana te po epermettre na bainternet na biso bacomprendre ke mutu nyonso na vie aza na kalite aza mpe na defo na ye tolingi toyeba papa na mama couple nini oyo eza modele na bino otali mpenza na relation na bino na vie na bino couple intel bango nde baza modele mpo na biso ngai Pasteur Walesa ndenge akumisaka mwasi na ye ndenge alela mama Angèle soki oseka eloko moke botushe mama Angèle te omonaka meme ke papa moko alela mwasi ne omona ondire ke bakoli te baosa bolingo ondire ya bana 25 ans aza pasteur omona jour anniversaire na ye yeki pasteur ezozala mais okaka mama Angèle na bana baye papa mama opesa obisi abia biloko wana miso ya bana bo ambiance oyo bamemaka wana impressionnaka nga namona nano esika bazoswana na mama baza toujours naoya naza kokutana na bango mama Angèle akolia na baprotocole oyo soki oyaki kobongisa biloko na donc mama akipaka te ko aokipe te o mwasi ya pasteur arenome apousse kuna te ye ayambaka atie bozolia ensemble ngai na mbala liboso nzambe alimbisa nga na ngai nalaka kolia yaka pasi mpe biloko akopona na ye nakuti bango bazolia bafufu baperu babiloko ebele balingaka nanga pona siko telema na ye kaka botolia bo babenga tolia nga na bo pasteur kutu alesa toyebisanga yaka tolia ngabi te papa na otaki kolia motu moko akwatinga biyo mosala nzambe akelo na welela nde na ye kolia me baza couple moko modele se pasteur walesa azovoyage azokende voyage ani kosala tan pour 2 semaines ifo amema mama Angèle soki azokende wapi loba peut-être mama Angèle aokende likambo moko ya empêché ekabola voyage na bango mais voyage nyonso to oyo akokende osala mosala nzambe madame ne azala pembeni intercesseuse na ye na kati ya mosala ndi tellement nasalenga abi te mama Sandu biso toolanda nzelo po eza malamu nde ya liboso yango wana oyo vraiment impressionnaka nga ti lelo ntango namonaka bango ntango papa avandi kuna likolo ya chere mama avandi koto na se azointercede aza alati ne kitambala mobali azoteya ye azobondela mpo milimo ya bato baaccepte parole donc eza vraiment couple oyo ngai
na landa pe ba impressionnant. Et puis ya mibale ezali Maréchal Amo na Mama Bobi. Couple wana bana Manchester. En tout cas, Mama Bobi azaka ange ya mobali. Mobali pa azaka ange ya mwasi na ba benga na kabongo. Ayebi singa lobi apesa nga exemple abinga na Mama Bobi. Tout ça c'est combien d'années tu discuter mbala moko le fou mutaki kwa na mobali. Le jour moko mona ngane tu na gangela Mama Sangi na bitiki na boete. Ngai na kolina moi si faut suka lobi. Donc nazara vraiment pas encadré na ye. Aza vraiment couple moko nzamba pambola bango bisika bazali. Azaki kotungisa na malade à l'époque. Mais azo edenga. Aza vraiment ba couple moko oyo Mama Sangi na otu bolobaki. Ata na pasi. Na mona mutu na pasi te. Bango pe baba témoignage moko oyo na landa pe. Donc bandeko belé na couple soki bozana esprit moko mona ke Saint-Esprit azana bino azo diriger bino problème ya te boko ko so na 12h10 12h11 ou 11h30 ozu compromis aussi les articles bo bandaki na 12h10 koketi 13h ya kuswana ke wana Saint-Esprit azati boyoki en tout cas bato bana nzambe ba se comprendre na pasi azate ouais il faut battre Saint-Esprit na kati ya couple na bino eza important bo maîtriser bo linga ndenga atambusa ka ndebino bino bo tambusa ete ça esprit ezalaka disposer ezalaka briser okozala briser na balangage na ndenge mama uti kolobi oh papa bongo sa bimisa ka so lokosa nazolanda parole nzambe singa ngai masasu na betaka oyo esila donc naosala ngo ba prière ona tsa ekimia poso na bete masasa akufi ngani muna ope c'est ça donc yango wana tozosenga kaka na nzela ya Saint-Esprit abuka ndenge tuti kosala 3 jours ba prière yake obunda na nzambe po longa ye abuka yo webse soki obukinga loko obukinga il faut pambolanga il faut obunda na nzambe c'est ça undana nzambe lokola Jacob Maman Sandrine donc ceux qui va biso définir amour na 3 mots ezalaki sona définir bolingo na momi sato kaka luke biso ka momi sato opona yo mo o misato elakisi bolingo soki oko loba moko papa bakisi Patience Sandrine. Vas-y Sandrine. Bolingo yo moko ote ya bolingo Pour définir bolingo na momi sato ya liboso na pardon. OK. Hein? Pardon pe eza signe ya bolingo quoi. Koyeba kosenga bolinga pardon. Na kati ya bolingo respect soumission. Maman Sandrine a défini sur 3 mots. Pardon, respect, soumission. On a eu yango wana eza 3 mots oya kopi ko définir bolingo. Papa bongos. Définir biso bolingo na 3 mots. Compréhension. Oh, na passa la pensée la papa Serge Boemo. Oh alors eloko bomaye incompréhension. Il faut se comprendre. Faut se supporter. OK. Deuxième, il faut se supporter. OK. Troisième. Troisième. Bolingo. Yamisa. Le bateau. Et bateau non ndamu na bosa. Papa Seki. Oyo moko na bangona bolingo penza. Il faut. Ça bosa ngo ngai kuni na bosa na zosenga yo. Maman pas bosa papa bongo seke yo yebi na yo mais olingi ka maman répondre. Na loba nini? Compréhension. Tout se supporter. Donc, pour s'entraider, place Rosa,
il faut papa bongo ça définir biso 3 mots oyo ekoki kodéfinir bolingo mpona ye eza compréhension ya mibale ezalaki kose supporter na kosentraider donc yango wana mpona papa na biso bongo seza définition est ce que mama Sandrine oza na activité moko bosalaka na papa ensemble non, peut-être à part artiste comédien. Neti papa Doudou topesi bango mbote bisika bazali bango baza na mama la biso bisika mama Flore bisika bazali bango basala musala ba évoluer ensemble na salon papa Doudou yatia bakabelo na ye mama Sandrine ndenge asala au moins ba genre d'activité wana yango bon zelanga na kende ye aza coiffeuse atisaka nga père moko na don ya coiffer maintenant on a kota te na ba ke soki to ko to kobala tango to kosala salon ya sika ngai na kotia côté ya homme ye kuna côté ya femme mais à part ça pe na ba ferme surtout ça la kapena ye kotekaka biloko soko batindeli biso ya koteka ya poto neti bilamba tosombi biloko totindi na mbandaka basombi mbisi mutu moko ata akaya matata wana matata kaka ngai nde iloba matata na ezaka ndeni oyo yangai te oyo yangai wana yangai papa monsieur osaki bolingo ya sepela yana azana kosepela soka nakutia na kina te na serve digi seka ataka ngai kanda mais elle sait que c'est des avis c'est ça le monde du monde qui est mêlé aussi oh estomé ça ngana sali oni oh estomé vraiment papa bata sali eloko te on bien na estomani au nom de Jésus Christ matata maloba bien awa so a pesio moko ori le roi neti kaki wana esi don dimi déjà tozate totyaka na mabondeli nzambe asunga biso toza bato na business sikoyo na business donc elekaka nango bien siko matata kaka nde ezaka mingi mpe nanga moko so na moni eloko wana bimia nango ezongi te nde nango boye otia mpese yo kaka bato donc babiloko barke wana bongisa yango bien ezongi te ndenge nini mpo outi koloba bien bongisa yango bien mpo se contredire te soki ebimi peut-être abosani il faut napesa yango na bato oyo bakosala compliqué te au commerce ebongaka te biloko eumela yo olingi motema malamu kaka motu aza trop mawalekaki mingi ye so amemelanga mwa discipline wana matata na ndenge ya mabe te il faut abongisa yango bien po tozoteya bato matata na sensi ke papa bongo seloko wana opesi nani moto wana mbala liboso apesaka mbongo noki te nde esika mwa matata yaka wana antuka eza logique pomoni motu mosusu akoluka yo alukaka yo mazwaka yo te akoprofite na eloko moko ere yoza na eloko pesi azwi yango mosaki na posa motema azwika po aluka eloko problème po boswana bobema po eza na bato ebele mpe mingi balukaka ngai na nzela ya papa bongosi ozomona omoni ye aza artiste comédien ayeba na bafille ebele ozomona sikoyo bafille mosusu bakutaka nga naza mwa caractère bakoka siko koaproche nga mongo makasi te siko baprochaka mingi ye ozomona siko fille mosusu aolinga aya kolukela nga likambo siko aolinga kota nango na nzela mpo ayebike te yasola nde na motu nyonso mai na okota ndeni mpona luka fille yo na problème akokota ngo na nzela na ye a partir mosuku ya biloko ka nde koyoki ezaka ake apese basolaka ozomona siko ya akosenga mbongo ekoma mwa problème siko nga loko si na komprome ya biloko wana nakoma te soki otikala indépendera na yo nakoma
Papa Bongosi. Oyebi Mama Sandra alinga nzembo mo alinga nini? Nayebi nzembo na ye ya seri moko abelaki na hôpital. Nzembo ya Lombo, ya se Lombo. Nzembo yango ezela. Kozala namona mama ya bango na hôpital na otiela yango. Mama Sandra rappelé ta papa. Ya nini? Motema na ngai Yesu. Ba robe de gloire. Oui. Tikana moya wana lingango makasi. Tango abelaka. Yambala oyo. Siko nzembo Tango wana. abelaka makasi. Nakana bina mo makasi na mariage nanga. Mais tellement bakamongo lekaki moi tant ezalaki le permetaki ti. Mais nalingaka na bifo na bina nzembo wana ata moko mosusu epesamelanga. Na combien d'années de mariage na bino? So tokoki sur na août tokoki une année. Mais na 5 ans d'arobine. Na 5 ans. Wana nga mona Ah, ozala. tuka nzembo wana erapelanga makambo ebele ezongisanga na bapase moko boye oyo nautaki na babiloko moko na badifficulté moko boye ozomona ozovanda place ozovanda oza na bandeko na yo omoni nzembo wana elakisaka pena makambo eleka na mabota na biso ndenge ezalaka soki ozosambela bitumba eyaka makasi surtout ovandi na kati ya libota no me na libota no ozomona bato bazosala mabe boye so nzembo wana na so nayoki yango erapelanga makambo ebele mbongo mpenza ayimba nzembo wana nzambe apambola nzambe apambolo en tout cas mama lor bisika ozali papa Bongosi na mama Sandrine ndenge boza wana na bana boni na mwana moko est-ce que siko bana o bakoya est-ce que boza déjà na kombo déjà préparé ensemble bo préparer déjà kombo mwana moko oya bana to bana oya si ye moto alobaki akomanda kopesa kombo o papa mosingai po asengaki ya bapesola mapasa bana basi ngai mpe moto nabaki bana basi bazala lokwa ye asimbaka bango ye moko asimbaka bango yo te ye asimbaka bango asimbi nga mpe nasimbi bakombo na bango eza bana bon bakombo mpenza ya bana naza nakosa nzambe apesaka mapasa nayebi ke ekokisama mpo oyo tosengaka yango wana nzambe asalaka oke akokisaka nanu na prépare bakombo na bango vrema te mais d'accord prochainement opesa bino bakombo ya opesa bakombo wana papa Bongosi est-ce que déjà arrivé là bino na mama bokende vacances nanu te nini ezo empêche papa Bongosi obanga balulela nzela te nazaka fiere batemps oyo toleka mpenza oyo balulaka ye kaka basaya koyebisa ye deja babolingo balebele akoya akangama to ayoka bango tayoka kaka maloba na ngai bamwena papa Bongosi souvenir nini yango oyo etikala grave na motema ya malamu oyo mpenza soki ofandi okanisi nzambe merci ndenge opesanga Sandrine souvenir nini yango ogarda ya malamu ya mama Sandrine ngai na ndako kovanda ezalaka mwa pasi esala 40 minutes 30 minutes emisali kobima epuis nakenda kopesa mécanicien moko bateri abongisela nga motuka bateri ya bato nasengaka mokolo nango azalaki soda alobi nayibi ye bateri akangisanga naozoyeba basiri yango papa wemba aolela ye na stade ezaki liwa ya marine sama ya papa wemba palais du peuple pa mais bakangi ngai aza na salon bakotianga na kasho bakanga na mpozo bakotianga na kasho ya nini ya 20 mai kayebaki te natindaki bato bana moyebisa ye nazalaki ata na 10 franc ntango kaka yoki azalaki kosala moto suki atiki asengi cliente na ye na bakangi mobali na nga bokopesanga 30 minutes
aye tunelo ko ni ile ka funga solo lina nitafunda kinga admisi mo mama ko binisa ngamo kono nanda ko normal mana ko kufanda usko kashu nitoswa admisi na kashu kuno sa vivre alina vivre alina kangama loko aliboso avano yango abimisi na kashu ngana ye moko tusali ba incompréhension ya zonga ngana kelinga zo ba kutu biso na re bakanga biso batamu biso kisasa mo bana ba mitu ka ba jipe la police ba ko mema biso na fiki ni na nini za échanger ayo tsa biso na kasho ba periode nanga penda mwa mubulo mais ayo biso di mama bango ayo ba futeli na mani na ni pas bien ça va atwana 3 fois mutu na pesi kaka kan ndenge na pesa kaka bato yo na pesi garçon moko comme ni parti mboka zana ebike nzamba pambole musika zali na pesi mutuka abina bimana mutuka na kozonguselo na ye kozwa ye na kozwa mutuka ozi yana longo essence na bongo so ko longo essence na ye ifo na zonga na mutuka na ndako komi kuna pe longo essence na ngana pesa ke mutuka na okio mabete yesko essence otina kati ko saki ba ko sunu esi il faut si ça essence na habiter na zonga na mutuka a brutaliser ngana nzela na tellement na mutu ya télévision na boli tuba na ke ko benga la police na social na zonga boya kimbango tena na nini ya kalamu ake kufunga na kuna na ya nakuta mtu kiata akumba na mtu akena na ya bo opeji wana soki balesa ki o olie mino soki na ndenge nini ya dani na biso ba ngai na bundini wa misali bakota kaka ile meno utafunda kinga ayebisi kamarani na ngomo bienvenue longomo na matepe kamarani na ba bengi madame mshika za kanisa jour ngo babomaka mama oyo ya zangi oyo za responsable ya zangi basoda nyonso balongwe bango na esika bazalaki fo bakende nga bia ena olala mais nzambe akosala grâce aye ekokutana opeshi moko azolinga kende ya futungo eloko vraiment souvenir ya makasi na kofanda naye eza ebele nakokotanga eza ebele na lesence oyo eza makasi yango en tout cas formidable mama Sandrine tozomona penza oza penza mwasi en tout cas eza flatterie que j'espère même nakozala même avis na bainternet na biso nyonso bazolanda kozala na mwasi ya boye oyo azosoutenir oyo makasi boye eza facile te mama Sandrine yo koza na soutenir nini oyo eza gravé na motema na oyo de la part ya mobali ba souvenir vraiment eza ebele mais nazolobaka moko oyo vraiment emakanga nayeba basérie moko nabelaka makasi tokotaka kutu na hôpital meme ngai na jeune garçon na biso oyo tozana esalaki ngai nabeli ye pa beli tokotaki sikoyo hôpital vraiment tokoti hôpital mama na nga aza déjà mwa mokolo mama na nga aza vraiment mwa mokolo déjà kovanda na nga na hôpital ezalaki na ye mwa mpasi mpo makolo mpe bandeki koderange ye bandeko na nga moko oyo tobotami na bango baza na bango mai na moma wana peut-être bazalaki dispo te mpo baya koede nga na hôpital papa bongosi donc akomaki vraiment ozomona mwa mobali akobandabanda ntongo asokoli te badémarche akende boye azonga akende kolamba ya na biloko kosokolanga atala mwana kotoyo atalanga kotoyo donc kozala mobali oyo azosunga yo eza vraiment malamu eloko wana emarkaka nga ake meme koluka papa Van evangeliste Van Walesa akeluka ye abengi ye aye na hôpital aye kobondela mpona biso kobondela kaka mpe papa Van abondelaka abondeli lelo apres 2 jours mpo toye kobima hôpital donc asungaki nga vraiment makasi tala kaka
aza artiste ba artiste msuto yebi na ndazo bala ndenge mabeti komikita na niveau wana vraiment ke pona mwasi moko boye nan pe ko to bala na kiti au sala na muti au ana ba ndeko na na famille mama ba wazali to papa bon sakala ki muti malgré maman na mazaki wana mesone to te bolu kile mo loko moko bali yapo ba mela bakisi bo mo so tuma mbangwa ke wenzi asombi biloko alambi ye moko aina mo wana ina mo ati Sandra lia apesi mwana lie la pena lie osokoli déjà bosa donc ozokona moto na souci osali kambla ezoka pana motema donc eloko ani marquant na place. En tout cas, félicitations à papa Bongos. To bibi pe pika la tikiti azo ya la ndako azo landela penda omeli ba kiso sali bolo azo landela yo azo linga keno ozala bien. Mais na moment wana famille nanga pezaki bandeko nanga pe bazalaki. Voilà, en tout cas eza tellement bien kokutana na parce que balobi na bolingo tozana pona ko se soutenir. Ouais, eza na moment ya faiblesse simba e makasi pour que bo avancer. Ouais, lembi au télémissier bo s'avancer na ma problème et comme biso na vie ba difficulté zala wana soutenir conjoint na yo to conjoint na yo et ko ça la bien. Papa Bongos. Est-ce que vous avez la radio balola qui tout la maman Sandrine bien. Balola moi qui t'iname. Fixer les regards maman Sandrine tala papa. Maman Sandrine. Maman Sandrine. Tala aide papa Bongos. Mais tak nyoso boleki ya malam ya mabe nyoso boleki na vie. Ce qui le koko promettre pour inane kanani mte ozo kokisa na na mosi na yo promesse ni le koko pesa yi pour l'avenir. Ce qui Jésus azongi pe azali na kobombele nzambe oyo papa walisa akozala honorer monde entier nanga ensemble. Tango nyonso na kozala élevé na kozala na yo komatane batapi rouge na kotambola na Europe, Asie, monde entier. Aza mwasi na aza soni te aza bien mpona kotambola na partout. C'est ma femme soki mpe naa na mbongo na kosombeli lupango soki nazwi mbongo na kosalela nyonso oyo motema na elingi po aza oyo aza koakompagne vi na nga oyo nzambe apesi ngai leki na nga mama na ngai yaya na nga ndeko na nga maîtresse na ngai donc Sandrine na promettre ye kaki na bombeli ye nzambe na kotikala kodecevoir ye na te soki problème ya ye na kosuna. Wow, maman Sandrine. Maman Sandrine. Yo pe na tuna promesse ni le kopi kopesa papa Bongos. Bon. Promesse on a repoussé pour le temps pour nous. Ezaka tekeno balobi na sima ya mobali moko o azo lever siki. Eno mwasi moko, Mwasi ya munene. ya munene moko aza na sima. Donc on peut soutenir lui. Vie dans la ta on nzamba tikeli biso na se ya moto. Na kozala ka wana pour nous soutenir lui. Na nyonso kokoma. Kozala ka na yo. Précisément na musala na saka théâtre na évangéliste na théâtre o na musami ya théâtre na musala na ya nzambe ya évangélisation o sala kana pembe na papa wale sa l'église de la spirituelle. Donc na kozala toujours wana pour nous soutenir ye na musala ni pe na promettre ye donc ba ezebele on a bombelé donc eza ebele. Bien sûr. de baka na ye Vraiment, et ça la moi va bien moro, moi va bien moro. C'est ça. On peut rappeler. Papa bayoka baye bakinaka na eloko na babombeli ngai Robert na promettre ye na
ayebisanga ndenge na sac d'évangélisation akozalaka intercesseuse na ngai eloko ya liboso aprometaka ngai na obina kobandoka nabondela nzambe ayedaka ye mpe amonaka yasuka wana kati wana rapele kwa oyo aprometaka yango wana papa bongo sauti kobakisela ngai nayebisaki ye na mosala nzambe oyo osalaka na kozala intercesseuse na oyo ya liboso banda kobondela mpona na mosala na yo omata okende liboso mpe na mosala na ye ya théâtre donc nakozalaka toujours na nsima na ye mpona kosoutenir ye tokende liboso na ngonga oyo nzambe atikeli biso toza nano envie donc naza na nsima ne na kosoutenir ye na kosimba ye na loboko tokotambola na ye donc na kodecevoir ye ata mokolo quel que soit badifficulté o problème o nini donc toza na ye papa bongos mama Sandrine a vie quel que soit badifficulté quel que soit babonheur akotikalaka kodecevoir yo jamais tant que aza na se ya mondo papa bongos mama Sandrine est-ce que déjà na boobjectif moko bozofixe yango d'aller na ekolo ezoya eza bo ya liboso soki nzambe apamboli biso saba ONG biso bana mitike biso moko ye aza orpheline de père nga aza orphelin de mère et de père tokosala bafaire ensemble mpona kosoutenir Jésus na misala na ye ka mosala nzambe apart topreparaka lobi lelo toza na se awa ndenge ka papa biso walisa asalaka mosala nzambe soki aza na mbongo azwi ede bato ndenge biso mpe soki tokomi na mbongo kobanda koyede bato ndako na biso eza eglize motu nyonso akoya soki akoti na ndako na biso soki azwi eloko akolia te akozwa elamba kolata soki azwi elamba kolata te akozwa loboko ya nzambe mpa na biso toza wana mpona pare ya nzambe kaka mbongo na biso eza mpona nzambe soki toza na mbongo sa nzambe tokokabwana lobi na baoyo tolobi na bainternet tozosenga na bato babondelaka bato oyo bakosunga baide na biso batia biso na priere po internet yalaka soki tolobi bondele tokosenga bango bambongo na bango te toza na nzambe aza na mbongo ebele le dieu de mon père évangéliste Claude Kabundwalesa aza na biso nzambe ya mosala oyo nga nasalaka ya théâtre aza na biso ya mosala oyo asalaka ya basuki akisaka asalaka babengani baperiki aza na biso otia biso na bapriere topesa biso baconseil nakoki kopesa numero te wana kosala yango na suka toza na suka kosala yango mama Sandrine question mpo tozokoma deja na suka émission na biso question nange nini yango esalaka ke couple edire mpona yo par rapport expérience nyonso oyo bovivre eloko nini osala omoni ke pour que namoni pour que couple edire to ekende mosika evivre longtemps eza eloko bo eloko yango eza nini bon mpona eloko esalaka couple edire evivre longtemps eza liboso na dialogue ya mibale eza respect ya misato eza pardon mama Sandrine nangi nabakisa su question moko conseil nini okopesa na basi oyo bazala na barelation malamu te na babelle famille na bango bon conseil nakopesa na baninga nanga basi oyo bazalaka na barelation malamu te na babelle famille na bango omoni balobaka ndeko ezaka oyo bobotami na ye ti soki deja obali mobali obalani na mobali na yo yebaka elongo deja na famille na yo okoti na kati ya famille na ye alors place oyo oke kokota soki okuti bango bazotambola na gauche yo mpe tambola na gauche okuti bango baotambola na droite yo mpe tambola na droite soki okuti mabe yo oke mpo otya kimia ozo comprendre oke mpo otya kimia oke mpo opanza te nakopesa bango conseil ke bazala basi oyo bazokende na bafamille mobali mpona kotonga
mais pour na kopanza ti omoni ezala netike yo ozalaki na mboka moko boye oke na mboka mosusu oke kochange badonné ya mboka wana oyo okutaki bango bazalaki nango ti eza ndenge biso basi tozalaka olongwe na famille na yo oke na famille ya mobali soki okutaki bango bazalaki na bacomportement moko boye yo kolanda bacomportement ya bango wana te okota na kati ya bacomportement yango yo mpe ozwa olata makambo wana ekoma lokola yo te yo soki oke okuti mabe yo tia kimia donc conseil na kopesa bango yango wana bamemaka kimia esika bazokende na bafamille ya mobali bakenda batiaka kimia donc kimia nde eleki nyonso tokomi na suka ya émission na biso o tozotuna question ya suka tozotuna na papa Bongos na mama Sandrine mama yo répondre côté bandeko basi papa ko répondre côté bandeko mibali conseil nini par rapport à l'expérience na yo en tant que femme mariée oyo suis na moment ya fiançailles na bino conseil nini okopesa biso ba oyo tozomuka toprete chemin ya mariage na quelques jours oyo touti kobalana na expérience oyo nazwi ndenge nazalaki célibataire lelo nakomi marie changement ezali ne fiske nakomi contrôlé nazalaki na babétise mibale ekomi moko ta mosusu nazalaki motu nakokende esika moko nazalaki libre na nyonso me nakomi na moma moko 17 heures ekoki mpo nazonga ndako po nakuta moninga mpo tosolola batolanda ozolanda tosambela ensemble tolia ensemble nakomi nango mpo na nini ntango nayaki liboso esika oyo peut-être nayande kokende kuna baoboma bato kuna baokanga bato ndenge nayaki libre nakokende kuna mpe esika baokanga bato nga nalekaki wana par hasard bakangi nga kaka mais tant que nakomi marie nakomi contrôle na moto yango mpe nazolinga ye mpe azose soumettre nanga tozodialogue tozobanga nzambe nde nakoyebisa bango basala ndenge wana oza esi yo moko te kosala likambo yo moko te partage na moninga nalaki omoni ndenge nini te boye bien te tata boye mwasi alataka elamba oyo mobali nde moto azolinga ye mobali mpe alataka bien ndenge mwasi na ye azolinga okolata yango te ndenge omoni bato na balabala mwasi na yo nde moto azolakisa oselo ye soki omoni mobali moko akomolata bien akuti mwasi moko ayebi kolata nga nayaki olataka nanga basentire couleur mosusu elamba couleur mosusu soki nalati boye emwa eloko boye ekoti boye mwasi nde moto azokota nga na harmonie wana fo kodialogue na mwasi na yo koyoka ye kopartage ba vie et puis en tout cas ekosala bien bozala vraiment modèle po bato batongani kaka ndenge bovivaka ata boke koteya bato te kovivre na bino kaka nde ezoteya bato déjà sans ke bino moko boye moni bolinganaka mobali latisa mpe mwasi no bien zwaka mwasi aza flair mwasi anuni te epe basi mibali so yo okome pa mwasi eza teke lokwa ye azalaka mwasi asukolaka bilamba nyonso ye moko asaka moko soki eloko mosusu aka aza fatike yo pesa ye na ye lokwa azalaka mwasi oyo babi femme soye soumise na soumission ana azobela asukola eloko ya bilamba te na aza na occupation mosusu asa eloko eloko te tosunganaka yango nde nabaki tosunganaka kosalaka meme boumela bozwa ta ndenge papa na biso ayesaka okoki kozwa no nzambe me kobomba ye kobomba nzambe ezani bokima makambo ya mabe ya satan se protéger ndenge moko mpe ya kobomba couple na bino baproblème eyala te likambo yali ya koganga na balabala bokoti na chambre likambo ezali ya oyebi ke bokoninga bosala boye ndenge ya kakake bon mwasi ou bien mobali napesa yango na mwasi soki omoni place moko likambo moko mobali asali okoki kosupporte yango te zwa lokola mwasi
soki ayoki mposa kosesoulage soki amoni place wana eza saide mpona microbe akendaka nango na ndako yo mpe ezwa likambo kanga yango kende nango na ndako dans ce sens. Merci beaucoup, merci papa Bongos, maman Sandrine. Conseil ni européen na ba futur marié, ba fiancé. Bon, conseil na européen ba futur marié. Kaka ndenge papa Bongos auti koloba to sungana. Osungana eza bien na kati ya couple, dialogue eza bien na kati ya couple koyeba ko se supporter ninga a supporter ninga po bo avancer bo umila. C'est donc conseil na ko ça kaka ya ko. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Avant de passer na dédicace, papa Bongos. Ota la caméra loba moko ko na émission ya biso Love Story. Ndengo moni yango, ndengo apprécier yango ba zolanda yo ba yo loba moko. Maman Charlène, hein? Charlène, la plus posée. La plus posée quand ndenge ndeko nanga mwasi alobi. Nzambe apambola émission. Émission eza lokola prodige. Eza émission moko babengaka témoignage. Ezo aider. Eza nzela, eza lokola train, ezo lokota makambo nyonso. To soutenir. Bato basambelaka. Bosambelaka mpona émission oyo mpe ezo aider bacouple ezoya na nzela. Bato basambelaka bosambela mpona émission ezo aider bacouple oyo bazovivre oyo babalana mpo baumelaka mpona nzela émission oyo ezopesa bango mateya lolenge na lolenge, couleur na couleur oyo bango bayebaki te na bacouple na bango ndenge baovivre. Mais na koyoka ntango mosusu de couple oyo bayebi nzambe, ntango mosusu koyeba de couple oyo émission na biso Love Story. Nga naza mongo naza anglais te, Love Story. Love Story. C'est bon? Nzambe apambola bino. En tout cas, botalaka yango nde mingi. Na kotala yango eza lokola graine bobwakela mai ekokola ekoumela mpo efongola mpe mabota mosusu. Gloire ezonge pa nzambe. Bato basali conception ya émission Love Story. Nzambe abomba bino, abakisela bino susu sagesse, intelligence, apesa bino longue vie na ba présentateur, présentatrice, ba caméraman, ba réalisateur, les dieux de Kabundu Alès, apesa bino longue vie, apambola ba ndako na bino, santé na bino, misala na bino. Bato bazolanda pe biso. Nzamba pambola bino na kombo ya Jésus Christ. Merci pour beaucoup de simbiso na banda kuna bino na ko. Te boko yoka biso. Lilo bala ko ba kaka pona émission au Love Sport. Eza émission moko bien. Ba couple belé bolanda émission o ekopesa bino pe mateya pona lobi bino ba futur marié o bolinga boko na kati ya mariage, boko na kati ya libala ekopesa bino pe mayele ndenge nini boko kovanda na kati ya mabaya parce que kovanda bato mibale de couple moko na mutu auti na famille eza facile te, eza vraiment facile te. Donc faut koyeba ko se supporter muninga o supporter muninga o pas supporter comportement muninga ko yizala mutema munene. Donc c'est ça. Yango la kalanga na loba na pesimbo te na ngai pa ya libosana ne pa ya maman Charlène. Maman Charlène, la plus posée. Na pesimbo te na ngai pa ya maman Astrid Onema, papa Didier na pesimbo te na ngai pa moi na biso Tony da Silva na pesimbo te lisusu pa ya maman nanga, maman Timba bokilo nanga, maman Pauline na pesi kombo te na ngai pa ya Melissa, sœur Dorcas Kimi Nzambe walesa. Na pesi mbote na ngai donc na famille mobimba na pesi mbote sur pas mobile na nga papa bongo chokuli na pesi mbote papa maréchal na maman Bobi Nzamba pambola bino vient nga maréchal Amos Meki to beau frère famille maman Bobi et puis maman Astrid de Onema Melissa donc batu yoso wana Sandine se alobi gouverneur a combattu Gauthier Moudiata gouverneur sans tricage nzambe ba immeuble ya ba jeep beau frère nanga Guy Ntela Guy Bombele yo kaka na pesi mbote
et puis bandeko nyonso oyo napesi bino na mbote te bo comprendre que émission comme mokuse soki natangi bino nyonso ozotala ba minutage ozolanda bien nga Brice Mpangi Gilles Vasimba mobile ya mama Tanya Mukoko nzamba pambola bino merci. Voilà, on est déjà à la fin de la émission Nabiso. Merci na balandi nyonso ya CPP TV bino ba oyo bozali pour toujours faire biso confiance au travers de l'émission Nabiso Love Story. To pesi bino merci. Ba remarque na bino ezoya kebele par la grâce de Dieu tozo essayer ko améliorer. En tout cas, merci na maman Charlène la plus posée, na papa Nabiso Kundi bisika bozali mbote bele bisika bozali. Merci na Trésor Ndinga oyo azalaki derrière la caméra oyo osala musala kitoko. En tout cas, so na sali yango te na osala lisumu. Bisika zali nasi mokabi bisiko zali ba mbote bele. En tout cas, otia papa à l'aise. Batika. En tout cas, pour moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. Bye. CPP TV officiel.